Daki na chaîne Nene ya noki Nene ya zoluba. Pe défendre bango. Nene ya alobi Moura bimisaka. Yoka ma Nene ya oloba. Moura bimisaka mibala mbinga et puis baloba français. Et puis baka taille moko dongo abi bimisaka ba pièce. Bokende ko kufa na lifelo na yo na Moura. Bokende ko kufa na lifelo. Mwana mwasi ozo kumisa mwana mobali azoka muningane mobali ozo bapeke na félicita kaye. Donc yo poza lesbienne. Omoni bata maboke hypocrisie za makasi na kati. Pourquoi? Lelo essaie de pas na ma sola nini direct ne. Essaie de pas na malobi azwaka matière na biso asomba rango. Et pas na biso moko. Ozo mona babilo kwango. Donc essaie de pas ba kota na chaîne essaie de pas na ba mona essaie de pas na malobi azwaka matière na biso ba comédien pas na biso moko. Abi na somba rango cher na pesa ba $300. Mélodie atiki biso ngana no baka soki na moni muto akomoni jour tata na kufa na tala na cercueil na comprendre que liwo ezalaka donc nzambe soka bengi mutu na ye to na force à c'était quel que soit sida nde bo loba wana parce que olo bate bango ne ba olo ndenge batu ba oloba parce que mukola kota na flamingo na jonga sida ngo bango bazalaka kasi yango ne problème siko donc tant bolo ba déjà que famille ni rondima obi que famille na ba mutu ya makasi pe sida pe bandima ngo peut sida pe balobela te atako to bandima ngo te atako fina sida yo ko sombele cercueil Moura ba beti mosinzo bata théâtre ba leza makasi na mosinzo lokola na esa bino à chaque fois moi so asokola yesu makolo seke biso toza ba descendant na ye po bocha biso boye biso ne bata mobulu biso ne batndumba ki ndumbo eza na église bo mona ngote passer azolongola mampuya pa mondimi bo mona ngote kaka ya théâtre voilà siko ye Nene azolo bakie Ronel abotoli Moura mobali biloko bongo boye na TV lelo théâtre na bato bavandeli ba olo bakie mwana mobali o na mwana mobali o ba weli mobali ya mwana mobali c'est la honte et obike soni bozo que ça théâtre soni ba weli mobali ya mwana mobali mobali ya mwana mobali obi eza soni mingi vraiment et puis à chaque façon makambo ebimi ebima kaka Moura na bino balantina biso ya Kuli Media Télévision partout bozali na bete boza baike sima ya etando ya ekepe liboso ya etando ya ekepe bozo tala bozo sepela lelo na ye lisusu na matière asika babibi lubu eza ya kolamba ma Zaire eza ya kozika naza na ye nani Jericho Betox mobali ya litutu mobali ya kitoko pe ya mwasi moko kaka na mokilo oyo babi to kobeta lisolo ya baye basala ka bongo maboke lelo mbutu na kati ya monde ya maboke na yebisa bino nzoka mibali oto lulaka ya kitoko batelemaka balataka bien bazamo ba double sim ba PD neza bongo ba chauffeur bango ba usaka bango na nenga basima matière ebimi lisusu ya makasi koleka babi nungu famille ya Mélodie bazotomboka ba bamba mabanga balingi ata caméra kota na venité na pesi mbote na papa Thierry Vita maman Françoise Vita babi force toujours maman ya mutema malamu maman ya bane belé mes condoléances nanga moko na tobungisa bongo ya pasi na kati ya mutema mais musala ezobenganga na choix te fait na travail sans plus tarder je reçois mon invité d'aujourd'hui Jericho Betox to beta lisolo mukolo mo lelo babi Zaire eza ya kozika Congo eza ya kozika maboke mbutu bêtise eleke belé bazo usana na nenga sima tozana ba preuve na ba voice na ba diskit babi ba musu balinga mibali bambinga ba musu ba mibali ba telema ba katana ba trois fois force mobali onga nazo luka bango menzoka bango babeta na bango ba mibali na sima na otula makasi mais mibali ba bimana mibali. Bonjour ya Jerry. Bonjour Karine, bonjour na babonné sur la chaîne Oyo. Jericho Betox na bango décensé de la presse, préfet des disciplines, beauté à deuxième république. Moni biso ba beauté to tikela bato ba kinga na za beauté nga na bo moni suka na ngoya matière ezobimaka. Donc ba mbote belé na ba maman na nga ba lobi Jericho Betox yo peno ata mo ketchi ya koto e bandozanga te, ata mo lard ya koto e bandozanga te ba maman ya mitema pembe na Lyon. Maman a imité ma pembe na Lyon, a commencé par maman Hélène Mvouzi, maman mère Ladi, mère double. Donc bambo te belé puis sans oublier place toza awa boutique boucle création
il y a Blandine Bassele donc mwana poto ya Belgique a bengana Turquie a bengana Chine donc yebela na bela donc awa so continue donc na isangi la 23 wana et puis ba mbote belé na bino tout bolingaka garçon ya ko déranger bato bo finga nga lobi na tanga ba commentaire na bino sala nga bien fo nga linga ba finga nga bo sala nga kitoko soki na olo ba vérité fo ba finga nga nga lo ba vérité nga na ko finga te 11 ans yango na média ligne ata souci ta quartier na ba interpeller nga te mais ba yu me belé ba yana simaleti ba ken piana ken piana yu ayana sima na internet leti ba ken piana ba yana ba sima ba kota ba boloko e belé yo ebi ba kota ba boloko mais nga na kota boloko te pona lo ba vérité vous appelez na ba preuve autant to lo bela makambo to lo bela et puis ba vie na bango soki na YouTube nde to lo bela ngo donc on comprend bango bazo memango nani Karine obike makambo yo donc ezolekelanga mabe mokile komi na suka. Voilà, tokokota nango na katikati vraiment ya jeri to betango lisolo ya ndeko na biso oya sidi bongo kotika biso mélodie ba diamant o lelo mokili totala ye na etando eke biso to abana mike tozo tala ye tozo apprécier ye tozo se planer ba ye na ba ya José de Londres to landa ba na ba TV mais lelo ya mélodie ba diamant asidi bongo kotika biso lelo tozo na ba 2 semaines to landa ba 2 semaines depuis grande sœur akendeki. Mais pas si peu mawa comme on était si maya liwa ya mélodie nungu ezo continuer ma ezo continuer ko ningana pe mulongo zaye ezo continuer ko lobama biloba lobezo lobama ebele beat nango ezana nini parce que yo zaki dans l'intérêt au kitaki ti et pas ba mélodie ozwa ki matière ya solo bete la biso nanu moi li solo mukie pona liwa mélodie bon moni na Congo moi motema ya kibomoto elongwe moni liwa ya mélodie famille na bazolela mwana bango akufi na pasi akufi musika ya mboka na Porte Noire mais awa ba chroniqueur na ba chroniqueuse na bata maboke bolingi bo salir ndeko ya moni na telemaki na bimisa prière moni prière ndenge batu batiango na ba page mikolo na osala batu ba prière batu nyonso ya mabe na YouTube il faut osala bango prière nzamba tumba bango ndenga tumba Sodome na Gomorrhe. Donc on comprend que vanda na ba inconscient na ba mal intentionné te mélodie atiki biso ngana lo baka soki na moni muto ko moni jour tata na kufa na tala na cercueil na comprendre que liwo ezalaka donc nzambe soka bengi mutu na ye to na force à pexer quel que soit sida nde bo lo bawana parce que lo bate bango nde ba lo ndenge batu ba lo ba parce que mukola kota na flamingo na jonga sida ngo bango bazalaka kasi yango ne problème siko. Donc tant que déjà que famille ni rondi moi que famille on a pas monté à ma casse pe sida pe bandima ngo pete sida pe balobela te atako to bandima ngo te atako fina sida yo ko sombele cercueil yo ko zana passion maman na yaza na ngo na minute to bandeko ne to mwana na po mélodie tiki mwana moko tala passion mwana ana ngo est-ce que yo ko zana passion wana eza na ngo ba blabla bongo ezanga mutu na makolo mélodie to komi na procédure to zo bunda na Corée. Tous les comédiens, bah, côté dans un groupe à WhatsApp, on doit contribuer, tu peux ça quelque chose. Et tu en tout cas, merci beaucoup ma vie, na initiative et puis na Flore Bangu, on est basé pour na Congo là, pour toi il y a reçoit corps parce que bah c'est $4,000. Point noir et à bon. Noir et à tikin, talaraka. Donc en collaboration avec le ministère na biso bino pe bato maboke mbongo ezali po bino mobolo banga na patron bato théâtre ngala za boye $4,000 c'est rien so le beza patron ezo engagé ye moko leti ngala lo banga na mobola na nzana mobola na théâtre na tamwa na moto 3,000 francs longwa ati limité na continent ndaku nanga na liaka Thomson ya balabala camarade malaria siko yo ebisanga mbongo nini nga ba trafic de fiance na la raté. Vous comprenez? Mais bandeko pe bazana moi lo chocho pe na théâtre il faut ton ndimaka ngo pe. Vous comprenez? Bandeko leti fisto ça c'est soit beza patron. Aza patron. Pourquoi bo tele ka mutema beleti fatu miracle na minute na mikili. Aza patron. Irsil pechanga. Aza na eloko na ye si la bisalo aza na eloko. Belle vie aza na eloko. O ko soit dina na la douce. Vous comprenez? Donc ils ont engagé mutuka par rapport à nenga lobeli. Biso lelo souci na biso zali corps ya mélodie et ya to le lango na kimia déjà na dozaki batu nyonso ya mitema mabe accompagner na ba sœur no ba na poto wana to komisa ba chroniquer ezwana vous comprenez na ça ele bango de prière ba doser mais na ça na matière mon ngina lo basiko awa Karine au moni bata ba théâtre nga fona vendre en face na vie masumu na président Lombe pour dernièrement na conférence de presse na tout na ki président Lombe question moko a répondre nga vrai mais ne se représente na luka yo. Au monde bata maboke hypocrisie za makasi na kati. Pourquoi
lelo essaie de pas na ma sola ni dire qui ne essaie de pas na malobi azwaka matière na biso asombaka ngo et pas na biso moko ozomona babiloko yango. Donc essaie de pas quand on a chaîne essaie de pas la mabamona essaie de pas na malobi azwaka matière na biso ba comédien pas na biso moko abi na somba ngo cher na pesa ba $300. So yo comédien to comédienne oyo pesa essaie de pas la ba problème wana ba makambo batu Jérémy Kolo azana moi ça États-Unis Jérémy Kolo azana moi ça ya Australie tant que ko tekela ba pesa $300 au sombi pe elamba olati ngo lobi na gagner na musala théâtre. Tu as bon faire zika, le rôle à Sodome na Gomorrhe n'enge zikaka. Parce que essaie de pas la dévoiler moi le bi que batte que la rabango matière. Et ça dans sens té. OK, au moment où on a pour ta drapeau, na uti ko démarrer nduma na ba mon pono na likola président Caleb. Na sala ngo muta futa ngambo ngala rata. Na sala ngo pona bolingo. Na protéger bandeko na ngai ngaso yena muta maboke ofinga muta maboke en tout cas relekate. So bino moko na bino moko bozo bosoto na bino bo tandango liboso ya batu pourquoi so tant gérer comme contre bino o aina biso po ngaba olobaka ni abanda théâtre na 1997 ti lelo azata na carte na koma PD selon ne na yo kama so na bino na koma PD. Parlons de PD lelo tozo lobela babi o memi ngali susu na nzungu ngo to bete na lisolo ba kambongo ba PD oyo na fini na nu ya gérer na zongi na ngamoko na tala na caméra mibali yango ya poto babiso bomona biso te na kitoko te donc bino bolingi kaka baninga na bino mibali tala niveau na linga langa mibali mbinga telema kata na tolomo ça va olozononga mais au préféré bana mibali nazongeli ya gérer nungu ezotambola kishasa za ya koinda maboke za ya kotumbama parce que basali liste et c'est de Panama auto zotanga kombo na e concert afandi na etando ya ike liboso caméra na e atangi bongo ba liste ya bana mibali oyo to envie ya kamoni garçon moko telema propre la taka bien trousse bimi garçon na ozanga te basket bimi même ateza ya $300 na kini ozanga ngote nzoka ba liberake na fela ya gérer et ça la bango na ndenge nini kota na ba tolomo bana mibala na bazala na ngome yo pesa no ka sima bazo nyataka na bango yo ka bazo nyataka na bango yo ka donc bazo usa yo apa si la sai live mona ba 2 heures ba so ba mo na chaîne nga na sai live mona 2 heures en tout cas na ka kanda makasi na kina chaîne nene ya no kinde nene ya zoluba pe azo défendre bango nene ya alobi mura bimisaka yo kama nene ya oloba mura bimisaka mibala mbinga et puis baloba français et puis bakatai moko dongo abi misaka ba pièce bokende ko kufa na lifelo na yo na mura bokende ko kufa na lifelo mwana mwasi ozo kumisa mwana mobali azoka muningane mobali ozo ba peke na félicita kaye donc yo poza lesbienne donc muzana ba preuve oh gérer muto alo ba charge na bango les propos tennis en langage que ya gérer ko betox nene ya laxi ki azaka lesbienne po ba lesbienne mingi batambo wana ba PD. Comment on rekumisa nga na ozo muninga na mobali okumisa nga c'est ça qui ndoki c'est la sorcellerie et puis yo nene ozolo baké ba ko botola nani mwana mama mobali bongo te obi tozo kende wapi o le ba tendance où allons-nous obi nazoka live na bali na live ya nene ya Margot bomba na sopo koma Al-Qaïda na ebité po mona na raté bando zombonga batu ya Noela Madinga nene ya mona na raté nene ya pa na ye alobi mura babeti e mosinzo bata théâtre baleza makasi na mosinzo lokola na ye sakabino à chaque fois moi so asokola Yesu makolo seke biso toza ba descendant na ye po bocha biso boye biso ne bata mobulu biso ne batndumba ki ndumbo eza na église bo mona ngote passer azolongola mampuya pa mondimi bo mona ngote kaka ya théâtre voilà siko ye nene azolo baké Ronel abotoli mura mobali biloko bongo boye na TV est-ce que bako sur ki sango bango na bango te ke babo malon bu soto wana tunie baza bana mibalo bazowela mobali obi lo selenga nzoto mali les anines natali théâtre mama Linga théâtre ya papa Sonzo théâtre ya président Massasi président Elombe ina licencié docteur à art dramatique théâtre oh gérer comme tout ça a sacrifié qui bo jeunesse na ye na ki ma classe likolo ya musala wana
siko lelo théâtre na bato bavandeli balobaki mwana mobali oyo na mwana mobali oyo baweli mobali ya mwana mobali. C'est la honte. Et obike soni bozo que ça théâtre soni. Baweli mobali ya mwana mobali. Mobali ya mwana mobali. Obi eza soni mingi vraiment. Et puis à chaque façon makambe bimi ebima kaka mura. Ngana tuna bata maboke ezaka problème ni bokanga mana ba PD. Est-ce que mibe koli konzi na biso et autorisa pena mibali na mibali ba sa couplaka tiba comme na niveau ya etando ya ike toza na état moko et toza na pays moko za laïque on m'a dit on soit PD to menacer aux okisiété droit de l'homme rolandela yo mais ngai leti na makambo wana nga géri ngana na za na groupe théâtral nangati naebi oyebi combien de bano ba joueur ba PD ba senga nga ba jouer na groupe nanga obi ke na boya yango boya kwa encourager na boya ko encourager parce que et puis rôle wana tina ko kufa na ko tikala jouer ngo te peso mo nga mo mbala bandika ko kanga na rôle wana seka bandu na te na lobi boye ngai wana zo engager nga ngai na je sais comment ba différence ça entre jouer to na incarnation des rôles mais nga na loba ki pede na jouer ngo te parce que soko jouer ngo tout moli milima mabe na bango balati yo pe e ko lato so za makasité Wananga, selon la analyse dans la salle. Dans le bas, on joue tous les rôles dans le théâtre, sauf qui pédé. Non, joue en côté. Nga na mitu na na ya jiri ko tongo la na ko zona nu pompi wana tiji wana na ne sala rapasi nesiko ko zosko eloko yo eleki loboko mawe jana munene sikoyo ezo tongo la kayo na ebisi yo eza pasi omoni nzambe atumbaka Sodome na Gomorrhe ba pede bo meka na mawe ja nzambe atumbaka Sodome na Gomorrhe po nini po azoka confirmation ba ange tango bayaka bana mibali ba ebisi ba ange balala na bango nde ba banda depuis bible kasi yango na loka yango na nde ba ange ba ebisi nzambe ve ba ebisi ve omoni mboko ya mboko evanda te omoni Kongo nde to okene si nzamba otumbango c'est ba ange ba mo bazaba ça na sens te ngana ngina loba bo yo essaie de panama yo obi ozo ba peke matière ekoti matière ozo ba peke matière ekoti essaie de panama mutu atekela kayo ba information wana obi ka kosa ko makaso bebi sambongo ngana ye ko vana na awa te pona confirmer que Ronel aza PD nga parce que surtout na ye ko lobela mingi parti Ronel parce que na moni nani essaie de parler malobi abimisi mwana mobo ya mwasi wana alobi ke Ronel atindaki ba soda ba ko kanga mura na ndaku ya mwana mwasi wana mwana mwasi la bi ba menacer bona boy est-ce que makambu wana yo essaie de parler mozoloba ozana ba preuve nango ekozala nango pe eza buzz nalobi eza buzz te mura première fois awela mobile na muninga ne mobile te eza première fois to ka été dernièrement ah mwasi azoyi mbanda mwasi taka mura zala mbanda mwasi na Canada mwana mobile mbanda ne mwasi donc yeba zuwa ka même mobile wana za pe so mura za PD bon makamba boyo to loba neni ya za PD te et puis ngana uto loba ba comédie eza problème ni mura sala théâtre te ba rési ko to mwa muke ba rési uta na théâtre ça se comprend mura atikala ko bima na théâtre te abimika ka proni papa mbala moko pour abando sa l'émission siko bokanga makana ye pona nini po boya ko sala sali boy boyo sa théâtre soni boye bako makoloba ke bazana ba vidéo ya Ronel bazana ba audio ya Ronel po ba tia yango tala niveau ozana ba parents ozana famille na ebité mais na kota la pe Ronel boy mobile ngai pona ngana mona ke mobile mais oyo essaie de panama na o nani mwana moso sunani nene o bazolo bake bango bazo encourager makama ngo kuteza na ngo bongo basa na bango bongo basa na mibali na bango boy na boy siko makama ngo ngana kota ba doute mo leki makama Ronel nazo kota ngo doute na yebité toza batu nzoto ya botaou parce qu'il est trop homme na Congo pe soza trop bogard PD. Vous comprenez? So l'air appelle trop lèvres PD. de fois à lèvres moi ekauka Mais nga siko ba pesa nga thermomètre oye baba ngo. na ndeni Ah nga na ye baba ngo makasi. siko na ndenge toza biso mibale na ndenga kotala boye so tali Ronel. Te na ndenga otala boye na tala ye makasi. Vous comprenez? Maintenant na confirmer ngote. Omoni na ba doute ta loboko na nga nezo sala. Tala loboko na nga ndenge zo sala. Omoni zwa siko ya PD sa boye te. Ah ça boye.
Vous comprenez? Tala etika na peso indisa liboso. Moi mobile so za pede tala loboko na e. Fanga loba expression corporelle na etala ngo. Au moins na ezala babilo moi boy. Vous comprenez? Ouais. Yami balé avant na kimete na kiti. Azaka bakolikolo. Moi chérie ni avandi. Nyarbivore. Donc Joe. Au sentir. Joe. Trois fois mobali. Mobali papa na Aisha moi na ngaza na 22 ans. Ero na koma PD. Moi na abota mi akuti papa na e papa ala komi koni mama. Na minute au moins na 22 ans présenter diplôme d'état na Brazzaville. Soit moi na pena que père likola IST au $3000. So que pena changu 1500. So poke na goma boy bas $800. Au komi PD likolo ya IST na moi jean. Obi ba misuba koma pena PD likola jean na basket. Na likola ba. Donc influence kaka. Donc jean na basket ka ba use na sima. Na ebisa. Oza moto na soloka. Surtout okutansi kone tolo moya muneme. Okobimisa popo. Vaseline siko ezate. Naza lengo pe popo bimi. Au moins na boyele la flamingo on bateka pe vaseline te. Te ba on kota flamingo te ba on ba système qui ana palais na e ba usela ka e kuna. Donc ba moeta ka e ale. Mo boye ba bimisa ka e PD ya théâtre bona lobela ka amona na victoire dongolanga. Mais ce sont ça ko tu Joe falo yo bandanga ta likofi yo. Petit oli petit on to ba pibia ka ba favori boye. Ba vidéo na muninga ne mobile. Ese na bine ko meka kutunga oh gérer kutu ko meka te na sakana na masalo na bine ba boaka ka likofi. Et puis na zo bitumbeza na ngo sport. Soko betting aleti awa na matete ba yeba te ko betenga so filmer te. Vous comprenez? Tant to loba boeza pasi to ko pasi. Biso to sacrifier ki bo gêner na biso pour na théâtre. Yango moni ba ni makaka lo vai na poto lobo. Gérer banda théâtre kalora na mutu kate ndenge nini. Bozo sepe na bozio batu mususu reza nango ba mbongo moko ya salité. Lelo moi j'étais fort mais que ba basi ba moteka bo lumbu na bango na poto. La nene expliquer. 2 minutes ya mutakalisation ngam na yebisa OK cop eza mabe. 2 minutes mi filmer mi filmer ka mutakala bo 2 minutes ozwi chiko na 1000 balles. Ngam na zo yebisa yo. So yo zo sepe na pesa vidéo wana obi ba ozwa nini? Lobana. Oyebi ba zozwa nini? Na bana poto peza ka tinela na photo tinela nini ya ba eya nzoka ya zoke na zoke na oteka la porte à porte makambu te avant porte à porte kutu ya ngana yebi cop wana ya koteka ba vidéo ya mitakala bana basi ça fait au moins de bata ba 6 ans. Donc to zana bino na théâtre to mona rabino to mona car to mona ko saka bien to mona ovandi saka biso na cheta ovandi saka biso na sayo nzoka nde ozalaka no mutu asima nzoka nde otekaka no ba vidéo biloko wana ezosala pasi esala pasi mura en tout cas meka ko cadrer un peu ki pede na yo à chaque fois yo pe mura ngo babotola koka mibali yo babeta koka mosinzo na mibali c'est ka jira bango bien te soit disant bimisaka bengambe na ba français ndenge nene azokumisa ye eza normal te et puis na ebité NTPC biloko boye pena est-ce que bango non baza enregistré ah papa maman mutu ataza enregistré na ya Jean-Marie Lukula c'est vraiment il faut zonga la système à ba carte kota la pe baye baza enregistré na baye baza enregistré te mais c'est ça obi ezo sala soni ngana zotala niveau lobi bazo salir théâtre bana mibali ekiri bovanda nzoka ne bobeta na mama mosinzo ya mibali na bino ya mibali obi ezo sala nga soni pona koloba mibali na bino ya mibali do babeta na ba mosinzo tala sikoyo matière ndenge ba essayer de pana mabaolo bango essayer de pana a boaki bango na poisa ke batekela ke ba matière so lelo yo ba géri ba ozo ba monopole ya kofinga ba essayer de pana mana kofinga ba mida la Taylor wana nzoka nde bino na bino mokenda oteka basango kuna alors ngana sina lobaki yango ngana ngakuna sela boteka leti yanga ngana obeto na vidéo te na oyelo pe na ndaku na yo ngana zela ka penati ba jena papa ma basala bango na bango wana. Pour citer, chérie, parlons de l'église, le lot tout le monde est sous mutakalisation, deuxième mutakalisation, il y a pasteur Mukuna, le lot panzi ango et tamboli internet ça ya koinda et tamboli mais nazo e baté au juste qu'est-ce qui se passe et pas basala nzambe za base to peza ka fi moko boye pe kaka lingi kaka azwa lisusu a mutakaliser mona ki fi moko bimaki alobi soki pe ba chezemi na invité bino pe ba fi yango ngaka mwa bino et puis bana basi na ba likambo bana basi
baye ko comprendre que ba passer bana be tolo mo danger pe bana balar bana pe na balar oponi moni mobali bango mo ba ke ko isaka ba sala nzambe Karine omoni mobali mwana mwasi intérêt ne mingi pa mobali za nini mbongo na etolo mo pour so za pe na mbongo zange etolo mo omona mwasi atiki muta mbongo akelinga muta pusu parce que faut en a des biloko wana mbongo etolo mo bien ozo comprendre na esaleli ya bien siko bana basi nyonso tu ya Congo na ya poto bakoma ko envier ba passer ba biba kana etolo mo bien trop de mabondeli concentration travail ebele ti azo nikola azo bule satana moko boye satana pena na tumba e donc ozo comprendre siko bana basi bango moko baya komitika aya nete na ba problème pa passe aye ko kwesa mosala bino boko tumbama yango nga yebisaka bato nzambe aza na ndenge na ye omoni mosala nzambe akosambela osenga bolimbisi epuis nzambe ayebi ndenge ojuge mais yo mwana mwasi ozobima na paster oza consciente ke oyo aza paster leti navandi na fille moko abinanga nga toliaka na paster wana mbonga mabonza fort okoya kobala mwana mobala bato plus tard mwana mobala bato akutani kaka na boye mosala na ebebi pwani oleka banzela ya mabe kobala te kosangisaka nzoto mwana mobala bato amona esu vi ya bien te tala biloko ya bongo sikoyo ye mwana mwasi ana bimisi su mutakala nini tomoni te yebisanga europe no oyo alakisa biso nini seke yesu alinga ya na ye nini tomoni te po tomoni nyonso ya nani eza spécial biso tokamwango ya mutu te donc ozo comprendre donc ngai par rapport à église en tout cas ese bapasteur botika na cop boteya peuple dédié ebele babungi tala ba mibali nde bakomi bapede pwani baéglise ya makasi ya lisumunakende église kala pede azotia mabonza danger lesibe lisumu oyo oza kende place ya malamu aoyebisa ete abanga mbongo ya mabonza so aosindika oya lisusu te ozo comprendre donc eza pasi vraiment un mot de la fin pour cette émission en tout cas mot de la fin na ngai ezali natali nzembo ya pasteur Moïse Mbie mbwakela na mbwakela oyi natalango lobi na connexion nabi nzambe boyemba banzembo ya nzambe botika obwakela na bambwakela niveau ya musket via obeta nayebisi yo non pasteur Moïse Mbie vara so aussi problème na pasteur Moïse Mbie okokufa na mbwakela nayebisi yo mbwakela wana epi baobwakela baodongolo dans le milieu moko édifier peuple de Dieu te mutu nyonso sotiango na bastati na système obwakela mbwakela biso wana eza mbwakela pardon wana mbwakela toyebi abwakeli satan peut-être abwakeli satan mbwakela donc na minute oyo pasteur Moïse Mbie akomi lwambo dans le Seigneur donc abwaki mpe na mama na mbwakela yango na ye loba ndeko mo alobi nzembo ya nzambe boyosa clip na mbetu bozolinga bolakisa bato ekoboke isere omoni mbetu na ngai ezalaka déjà bien mokolo koya nzembo ya nzambe fo bosala yango place mwa baeglise bino bako bolakisa bambetu ndenge nini seke ozo efriase basere oyo lelo banviaka mbetu nde ezalaka bien mokolo na koyambala moko nayebisi yo en tout cas basala nzambe bozonga yango moni bokwesisa bato moyibi na eglise moto akoyebi alamuki moyibi yesu azalaki soki akwesi otelemi obongwani vi na omobima bango balobaka ofwa yambi te fwa yango ya nyau to ya kombekombe fwa yango bolinga tozala nango ya ndenge nini ya ngulu donc bapaster bosambela mingi peuple de Dieu abungi boluka nzambe solo balia ngulu babebisa bikila na yeso bapaster niveau balia ngulu babebisa bikila 2 ou 3 personnes dédicaces. En tout cas, bambote na ngana bato ebele bolandaki ngai bato bozo finga nga en tout cas na osepela bino makasi. Na moi na mukili, bato musu obi chomo akomeli ngai yo tailongi mabe. Yesu Bible ezoloba ni beauté ni éclat. Obi ke Yesu ana beauté te. Bakosa biso la filme ya Yesu, chomo boya bien ya mandefu ya favori. Ni beauté ni éclat. Satan aza ange de lumière boga. Les plus beaux du monde. Est-ce que si on a fait mabe, c'est que la landi Yesu. Pour Yesu ni beauté ni éclat. Donc si on a fait mabe, c'est que photocopie à Yesu. C'est qu'on fait un point. Yesu ni beauté ni éclat. À ça la place où le l'été. Bible le bibongo. Ok na Bible. Siko yo lo bani. Donc
bato bo finga nga na sepela mino mingi mais bato bo kumisanga leti bandeko na nga drisha motomètre be bazibeba ya na ngai bambote belé Francis Chiyo muluba cher mutabisanga ko koma PD te ISC za $3000 so komi PD muninga ya so ma ISC na voie normale et komi kipabiliser ozanga ninga vanda ero tani na vanda ero bobongwana bosa mabe bobongwana yaya le bambote belé la ba mama ya mité mapembe na Lyon maman Hélène Mvuzi yebiselanga mère Ladi mère double Maria asungi na ngola mingi aya pe na RDC arani na ba famille wati so aya ka RDC pour na gérer Cobetox mère Ladi et puis na pesi mbote belé na moi na ngaza depuis Brazzaville na so peso déjà ba félicitations Aïcha Bampelé dit la force de ma jeunesse donc talaka 22 ans donc auta ko fetango et puis Gradimba ya Bogaro wapi ngana pesa ya wana mwasi devoir la bimisa bana ngai pona YouTube to swana katina bana moi na poster moi na chena statut moi nenge batebele ba tuta oya yo na bimisa ka babora so lingo ye ezala ngona poche baga na poche donc na pesa ser wana ya Canada na devoir donc abota ka bana bilongia bien donc oya sepelité na maloba na lobby a supporter maison ezaka moko ya bilamba okotika ka bloc na station tina avenue Sangila 23 boucle création awa to telemela molimo ya Chine au Seigneur molimo ya Dubaï au Seigneur awa Isabella na bela donc merci beaucoup na Hervé Bassele Junior Bassele Diogo Mazembe faut boire kai tozaki ne tout à l'heure awa Pepito Baoso Diogo danger na Mazembe donc ngapi nazana ebela ya Mazembe nazana ba ya Daka Belo nazana ba Amede Masasi o azo ya mbanga bon na Lubumbashi da 2 jours oh Amede comment azana kata petit frère ya petit frère sœur na Joana et groupe moko na Congo Brazzaville et puis azana Kinshasa wa Dina Nadine Dina donc wana pena Mede Masasi wana pena petit frère na biso et puis ba Diogo tout na pesi bino bambote belé donc gérer Edi Momo mutu na ngai Joyce Lomanisa na moni ozongi lisusu donc on sala bien quoi donc ngai pena naza mutu bato et puis naza makelele de la presse donc voilà, là j'ai dit d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. J'ai dit merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita, force toujours, Babi Bambo Tebele, Naya, Amede Masasi, Balobi Diogo, Lelo Ndengezabwe, Baza Mupanzi Moro Benanenga Mikili, Baké moi entraînement et ça là, moi bien là je voyais à Dakabelo, bon rétablissement à toi. Babi Boza Bongo Bele, Edi et Momo, pied gauche magique, Ndoki Abutu, Maestro, Nabal, Malmo, là je vois Cisco Kamba, Boza Bongo, Ebele, les amis d'abord mondial, Papa Terry Manzete, Boza Ebele, là je dis encore merci na JP Lumbala, président JP Lumbala, Babi Mbongo na Mbongo, $30 c'est quoi, $50 c'est quoi, $1000 c'est quoi, viens à libérer, balara bien, encore n'a matanga bonabi qui est notre cotisation qui toko mingi, en tout cas, Bambote Ebele na gloire Liombe depuis qui sangani, partout vous êtes, bientôt Lubumbashi, Nazoya la découverte toujours, Babi toko continuer, pour na kotambola na province, moi Karine je connais le Congo, na kotambola bongo na mboka na ngalo, quand on a des opportunités mikilité, na kotambola saka en avion, na kotambola na ba province. Quant à moi je vous dis bonsoir et bonjour chez vous, au revoir.